Napesio lisusu merci ndeko. Awa c'est la suite des événements toujours. Kala film Oyo 89 ans ya Libabe. 89 ans ya Mignololo. Telesika tozalaki. Nzokande ijo masuka nango na nzela zamba ye wana koti. Alandi conseil ya muninga akeko mona makambo oyo. Oh. Akomi likolo bela likamba vengeance. Voilà nzokande na se akanda ba réaction na biso ememaka batu kaka basala mabe. Tango sana kanda décision nyonso koboma yeba yango. Décision nyonso na se akanda ebongisaka te. Kanda ebengi vengeance. Oh. Akoti na kati. Po yemo deja yebi nzela. Mama lobi apesi mbote. Mbote na yo mama. Ah, langage bandi interprète bandi. Mama lobi ayoki pe ayebi ko sala posa likambo moko. Mama lobi mutu moko nde mutu asali yo pasi. Asalaki oboye po azaki na kanda na yo. Mutu yango za mwasi. Alobi mwasi. Mama yango te. Mama lobi mwasi penza. Mama lobi oyebi. Oh, ngani bilanga mutu yango tasali nga mabe. Ah. Mama lobi siko koyeba ye. Azo peso loko moko boy. Soki olali na sa ndoto, na sa pongi kolota ndoto omona moto wana. Tala masolo. Makamba komi boye. Soki omoni moto wango, yoko zonga awa. Oye penza na sacrifice bien. Au nde tokosala toboma moto wana. Ayoki yo mama, ah d'accord. Tango ayoki masolo oyo. Ah, biso peto bi mutasala ki yango te. Makamba ke utaki bakotoyi. Akiriki. Nandako tomoni mwasi mwana. Boni makambo leso kuna papa. Ah, tout va bien là-bas. Mwana kenena no nandako. Nazali kamna lo bana mama na yo. Si même mwana tokosola. The sacrifice. Yoka, oyebi sacrifice. Oyo e pesa makina iberibe. Est-ce que ezalaki ya solo ye moko mtasenga kiango? Na comprendre hotel. Oso bani ko yebite. Oh, oso comprendre tenenge nini? Sacrifice to pesi na banzambe. Est-ce que ezalaki ya nzambe to ba manipuler yango? To yom to senga ki ezala bongo. Oh, oyebe ondenge nini? Soka nde na yoka ki yo obanda ko yo lobaki okosukisa mwasi yango, okosale mabe. Siko ba menace na yo otie na misala. Eh, eza bongo ko? Mabe za wapi? She deserves it. Aso merite yango. Obiageli is all I have cut after I had him. Nyonso na salaki. Ezalaki bongo. Nalingaki yende. Azwa etumbu parce que aya yepe akenge ko cholanga na nzela pona nini? Boni komi na makanisi ya osala boye ko? Mais yeba kaka ke. Eko senga ngaka ka 3 vierges soki na lobina keleko ko senga bolimbisi. Ah ça va. Nake na shamba. Masolo katani. Bon siko mabeza wapi? Oyoki ngaiti. So bantambi batomboki, nazuka ka vierge, ba vierge basala bango belao. Nake kaka. Na sacrifice bango. Deko na mboko oyo basala peni yango. Nazuka sacrifice na pesi te. Ah kaka ye, amemi mwana. Newani. Ijoma. Yo pesa nga mwana ngai. Nakopesa te, nakebisaki yo. Nalobelaki yo. Moto bima mbeli ya mwana. Nzoka bandoto bandi. Omoni bandoto wango yango kaka pena nganga kuna balobaki. Oh, nakopesa loko. Keneki kaka soko lali okolota ndoto okomona elongia moto asali oboye. Motango mwasi asali oboye.
sikoyo ndoto elakisi mobali azokomprendre te mobali ayebi kaka ki mwasi azomona kaka pasi kozanga mwana. Eske oyebi ke ezali newani moto asali nga boye makambo na moni? Oh, nazokomprendre te. Ye nde aza nganga monene ya kati ya mboka oyo namoni yango na ndoto na ngai ndenge kaka nganga alobaki. Motema mabe ya bato oyo mpona nini kasiko? Alingaki asala nga mabe. Azwi mbeli alingi aboma mwana na ndoto nyonso la pasika akebisaka nga akosukisa ngai me nga na kozongisa ye oyo apasi aondima tekesa ngai. Oza serieux na makambo yango? Nzambe o. En tout cas mwasi oyo mpenza aza mpenza diablesse mpenza oyo motema libanga boye lokola ndoki. Masolo ekomi polele ye mpe kuna vengeance balobaki soki omoni elongi zonga koto ye mpe amoni elongi na ndoto azongi bakoto oyo. C'est comme ça que bato bandimelaka mbangu banzela oyo bamonaka bato basalaka bikilakila po kuna soki basali bikilakila bouge pelaka apesi eloko ake komona ndoto bato bandimaka mbangu. Baseremoni oyo esalami mpona nini? Idioma mpe alobi obeti nanga mpe nazongisi na se akanda aye kosala vengeance. Eske banguya tozomona oyo yango eleki banguya ya kote kuna esala bongo soki te pamba. Balobi perdi mo tozopela kasi tozotika te. Cérémonie yango ezokoba. Bandeko basala oyo bayebi biso yango te tozozela ponzela molili bandeko toyebi conséquence oyo mwana ya anyau. Tala mama mapasa oyo akendaki kotiola mpe abomisi mwana bato. Mama mapasa yende mutu akende kokosa banzambe po bazwa sacrifice na mwana ya Idioma mwana pe akufi. Ye mo pe mwana mobali azotambola na nzela. Phénomène. Babimeli na nzela mbala moko ambisikati. Mutu anga bimeli mbala moko abwaki ye ma abeti likosi na nzete. Mwana moke bamenase na nzela. Na comprendre lokola ya ye mwana babomi ye pe azwi mwana moninga torture na nzela massacre ndenge wana eza nani nakanisi eza Idioma po ye ka mtanda aloba ya makambo oyo azwi mbeli ndenge kaka bamonaki ye pa monaki na ndoto azwi mbeli acubi mona bato alobi otie nga mpe na kotia bana mboka baye kotala basutuki bamoni mwana moke alali na nzela esi babomi makile kotanga. Do bafanjasi banda kolobeleza ya bashe te ya maloba kaka te na misala yango oyo. Tala mama na ye pe yeyo tour na ye pe ya mwana moninga mawa te oyokaki mpona koboma ebongo ya yo ekosala malamu a comprendre que tango ye mwana na esa kufi akufi pona nini parce que ye pa luka kiliwa ya mwana bato vengeance bandi ekomi vengeance bandeko tolanda. Nzoka bango pe balelaka do plaisir kaka soki ya moninga nda akufi tango ya ye moko akufi ndakasi kaka kosepela nzoka ye moko pa fongoli matanga
Voilà 89 ans na sima. Tokoti 89 ans masolo oyo seleka kala. Ezaka ndeto yeba mbeba euta wapi esika filme na biso ezomona ba conséquences. Ye wana na sima. We are now evil. Sikoyo tokokani nga na yo. Yo ozwaki eloko ezalaki pressé pa na nga nazwi mpe pa na yo. Keba ngai nazosilisa yo sikoyo nakatakata yo mike mike ozwa nazwa bambwa balia nzoto na yo. Tokotala batala banani azwi banguya oyo wapi yango mwana mwasi openza komba bandeko komi komba spirituel makama molimo ebandi bakomi na monde parallèle po bato batalaka film X or bayebi le monde parallèle bakwei na monde parallèle nguya oyo moko akufa moko abika moko akotikala ekomi deux forces oyo bazowelana esika idioma wutaki azwaki nguya na banganga wana na zamba. Mwana mwasi abandi ko combattre na sens ya vengeance. Alobi komba oyo eza po mwana ngai na monelaki pasi. Na ndimaki kokota na banzela nganga. Yo yakaka oboma. Lelonga na yo moko akotika la moko akobika. Tala ndenge kosuka. Ayaki avec décision. Abomi mwasi ya nganga, mwasi ya akiriki. Zokande na mabele tozali. Tala mama oyo mongongo banzambe yepa kota ka temple banzambe. Me mokolo basuki saki eto ndibaki te. Awa toyebi cérémonie oyo. Mokolo baki kozwa mwana ya idioma bayaka kaka boyi. Zokande tangu mama mapasa pa kufi esika pe bango baye kokuta akiriki nanga nini loba eza mosi na yo alali kuna akufi alali akufi mosi na ngai akufi makam nini wana makambo nini ta soki makambo na moni kiza bongo te oyebi nini na kosala yo koloba mabe na mwasi ya nganga monene lokola ngai baki kotala ko voilà sango ekomeli ye na ndako nzoka na nzela makambo yango yango oyo bana mboka baye kotala moni ye pa komi. C'est vrai. Et bon, on y a un peu de moi si aboyé. Akiriki nzoka ekotala. Moto asali mosala oyo asa professionnel. Asa malembete. Ba événement oyo na rappelé et c'est salama 89 ans eleki masolo oyo sa révélation oyebi kosa bobali to nani yo lakiselongi na yo bima wana mona yo lakiselongi elengi na yo na mona nani akosala nga makambo nyonso oyo akosala nga boye nde nani bimawa sikoyo toyebi Titus yende mobali ya idioma ayokaki sango kutu yenda ye koyebisa mwasi idioma nini yango susu makambo esalemi bongo nde esalemi makambo ezali awa nini yango ko mobali na ngai newani akufi ye mpe mwasi semblant ndeti ayebi te alobi nini tala babomi ye na nzela ebembelali
priestess of Iperipe. Yende penza nganga ya mabele oyo. C'est impossible. C'est vrai, Magamba Solo. Yenda kufi. Mawa mawe. By whom? Nananyo. It is rumored Tala. that Sango tamboli kakake. Mosi mokalata ki masque abimeli ya bomiye. Peut-être goddess. aza une déesse moka uti nakanda na ye. Aza pembeni na mobali ozoloba malamu. Bobi soto sagani. Newani akufi. Pardon. Omonia ba jaloux. Baluka ki bisoto kufa. Bangonde batimo libolo. Tala ndenge komaka. Sima liwaya newani. Yende azalaki mwasi oyo akotaka na temple esika mobali azali yepa azalaka. Bango mibale mwasi na mobali bazalaki bato ya temple ya bonzambi ya bokoko. Sikoyo bamemi ebembe bake nango cérémonie. Bone tali biso te. Pona zoro loba obie tradition yango nde mtememaka molili na mboko oyo. Bato bazalaka lié na tradition bazalaka limité na ba pouvoir oyo. Tradition za kosala pe koboma. Bango moko pe ba comprendre ke basukisi nguya mabele te. Pondenge bayebaki ke bakotelemela bango te na mboko oyo. Tango idio makoti nzela zamba. Seka banzela zamba ngo zala nguya koleka ya bango Mwasi oyo newani na mboka soka zotambola babanga kawa. Soka babangi si eti na liwa. 89 ans ya Boumbu, ya Minyololo, ya Libabe. Wana cérémonie bateko na lobi te ke to batolanda cérémonie sa kanenge nini. I have brought before you. Iberibe. Na memi liboso na yo mwana na yo ya mwasi. Yo zwa ye okosala nyonso oyo lingi. Iberibe. Makambo yo ezali oyo bokoko esengi bango yonka balandaka. Voilà mer rouge et Katani. Et Kaboni en deux parties. Alinga la service que Moïse azaki lilingi yende ya solo. Bangwana bazo katisa. Mabela kokauka. Voilà esika tokomi tozomona lisolo moko na mboka oyo. Esika masolo oyo ezosalema. Esika nde mbeba euta. Awa 89 ans nazo rappeler toujours. 89 ans esi eleka kala. Makambo oyo nyonso eza révélation moto amoni yango pasteur mosali na Nzambe oyo awuti mabondeli. Tango bazo gêner bazo kila bazo bondela. Zamba zotalisa ye siko lisolo nyonso tozomona. Biso to comprendre. Sima ye pasali nini omona ye pe susu vengeance. Po alinga yeba mwasi akufi ndenge nini. Tango bakolakisa ye pa ke susu abandi koboma. Makambo kozakaka ndenge wana. Nganga monene Nzambe ya nguya. Awa tala mosali na yo ndenge alali liboso na yo. Ngai naza na mbawa nazolela naza kolela.
pona nganga ya mwasi oyo yopesaki nguya na wani tala babomi ye kosasa pona nini otiki makambo boye esalema iberibe yo otiki yango ndenge nini esalema kaka boye iberibe biso tosaleli yo biso mibale tala ndenge sikoyo na nyonso tosali lelo liwa ekolongola moko na biso tosaleli yo na sembo tosaleli yo na bolamu nyonso na botosi nyonso mpona nini otiki makambo boye esalemela ngai mpona nini otiki makambo boye esalema iberibe elobela ngai voilà lokola azwi réponse te azongi na ndako alobi boye nakosala nyonso mpo nga nazongisa yo na bomoi atako ezosenga lelo esalema to lobi kuna ngai jamais nakopermettre yo ozonga kuna na mokili ya bawa mpo na libela nakolinga ngo te maloba kanda boy keba Francesco mosusu kobandao po babandaka boy toko mapaya yigwe oh toyoki biso de soliwa nyanganga ya mwasi tala ndenge yeli ngai lokola shock ngai nano na bimi na kanda na shock wana te kasi tika bakoko na biso bandima molimo na ye ekende kopema la kimia yigwe mokonzi ngai question na ngeza boy ndenge nini iberibe nzamba tiki penza kufa na condition oyo vraiment nganga monene boye correction ye mwasi ya nganga azali na place ya nganga te makanisi ya nzambe ezaka mystérieuse eza mystérieux penza kokamwa eyano eza te réponse mpe bayoki te mbala moko réponse eye mpo na nini ozoluka ngai kiriki apusani enfin iberibe ose décide opesa yano na mosali na yo oyo aza sembo iberibe tala koloba tala ndenge mwasi oyo alali tala ebembe ya nganga ya mwasi oyo asalelaki yo na sembo nyonso lelo asali akufi ndenge nini iberibe nabondeli yo pardon nabondeli yo selanga faveur oyo nasengi yo pardon yo lobela ngai zongisa mwasi oyo na bomoi zongisa na bomoi mpo ngai nakoki jamais kosala mosala na yo soki aza te iberibe zongiselanga mwasi na ngai azonga na bomoi eza pasi iberibe yo eloko nini ya pasi osalaka komona na mabele oyo eloko nini yo kosala te nabondeli yo selanga faveur oyo zongisa ye na bomoi nga nazongela ye yango kaka nasengi yo yango nyonso nazosenga yo pardon iberibe zongisa ye mpo na ngai bongo ngai nasala mosala malamu nasala oyo esengeli eza na eloko moko yo kosala ezali kozwa buku ya alliance boyokani livre oyo eza ya la vie et la mort la vie et la mort le livre de la vie et la mort iberibe le livre de la vie le livre de la vie bango moka bayebi sikoyo mpo na mwasi tela mobali ye wana telemi asali mobembo voyage spirituel abandi kokende kopumbwa konana na mopepe nzoka nde mission ngo esengi nini mwasi akosekwa
mais luka le livre de la vie. Makambo nganga atiki bentere ya mboka, atiki intere ya mokonzi, akomi kosala oyo ye alingi asala mpo mwasi kaka nde abika. Lokola alingi mwasi oyo azonga, alobi mboka bozela na bwakisi bino mpo nanga mwasi oyo akobika, alandi yango ntina zamba. Nzoka zamba zokota tela ba phénomène boye nde sikoyo ye nde sengeli atambola bisika oyo likama ezali, akoma bisika buku ya bomoi evandi. Toyebi yango pete ezaka ndenge nini yo? Donc zamba ngo mokili mosusu tala ba phénomène. Makambo ezali awa atelemi atali amoni ye moko bakomi double original na pirate. Nzela sokende koluka le livre de la vie, buku ya bomoi ezalaka na nzela oyo. Makambo oyo eleki kutu na mayele banda bosana ya kinganga oyo ayokaka banzamba mabele, kasi mbala oyo amoni makambo ayebi te. Marsolongo baby boy. Ai, nzelo ko sa malembe te. Wana tomoni akiriki alobi pona mwasi akolanda esika wapi akosekusa ye akoma. Naba anakonda bibi pembeni. Ye na sa pongi. Sika okene furasha kozonga te mona keibo elibela. Suspense. Zamba ba phénomène awa. Ba événement kakoyo yemo ayebi ko expliquer ngote. Misunga kaka poyone nganga nzamba mabele. Batu bayokela na mokilia. Misunga. Mobembo oyo akei akenda zonga po alobi azokende po azwa buku ya bomoi mwasi na ye abika. Yango nde bazambe balobeli ye. Soki pa ake azongi te na ye na mwasi dispari. Maso na bango kokufa.
ekosilaka wana. Ye pa lobi na ye na nguya na ye pamba te. Tokota Zamba, bakolo Zamba basangi te. Bakolo mboka, bakolo Zamba. Bapigime bazo sepela. Bangwana na nzungu na bango keba mona kaka lito ya mutu, zolo na kingo mutu, na mbunze za wana bazo tokisa. Bango pe na bakamu na bango. Bango pe na tradition na bango, na bilei na bango keba ha. Omona kaka mutu michopo na bestoma za wana. Zamba eza na bakolo na yango. Bapigime. Oyo tozomona eza découverte. Tala découverte. Akiriki na nzela na ye akomi. Aretrouve bapigime. Mwana na mwana benda na bakomprendre te. Na mosika bazojimele kengidila. Oh, so ye mutu abangi bango to bango ne mutu babangi ye. Atamboli. $89 ans, ya Minyololo, ya Libabe. Aïe! Oh, oh, oh! Ba phénomène. Ba pigi mepe ba yebe loko na bango, ba pigi mepe ba zane loko. Po yo mto kuti bango, ba kotangisa yo zamba ndenge zalaka. Oh, Mowei, Yonani. Yo lisusu. Ozoluka ni po na ngai. Na lingina sunga yo. Na yebi eloko ozoluka. Ah, eloko ni yango kanisinga na zoluka wa. Le livre de la vie. Ezali eloko moto nyonso ya mai na makila ayaka koluka kawa. Pe okozo yango te, amwa kinga na sunga yo. Oh, okasi keno na osongo te soki oza te ndenge nini. Po moto moko te akota wa abima pe na livre yango. Sikoy, okanisi ke na kopesa confiance. Oza na choix te. Ye yaka landa ngai. Na kolakisa yo nzela. Ti ozo livre ya bomoi. Yaka. Ah, super magamba solo. Trust me. Ndimela ngai. Yaka. Ikoza pe ya solo. Po ndenge nini pigi me oya mwasi ayebi makambo ya yeli yao. Oh. C'est que ça ba révélation.
Ah, nzela ya nganga. Ye pa lobi na ko riski ata vi na ngai. Ah, bandeko pona bolingo, oh, pona nini? Nzoka nde oyebia bango nde mayeleleka. Nzoka ba misusu position. Akiriki apesi confiance na moto kolakisa ye nzela. Nzoka nde makambo yango yango te. Akoyeba te sika azokende. Singa singa singa. Bazwi ye basepeli. Alali na mabele. Nzoka bango nde bayebi zamba kweti kwen. Ah, mayele sili. Akoyi na maboko banguna. Keba bapiki me bayebi. Omona na nzungu bakokata mike mike. Po yango ka balambaka. Yango kaka balambaka na yebi. Ye akomi bakange esclave. Prisonnier na bango. Esili te? Oh, azwi nzela kokima. Boye pasa danger na marke na ye. Tango akimi. Ake kobatama esika moko. Bango na sima bakolanda. Do babungisi nyama. Nyama kimi. Alongo na motambo. Akimi na motambo. Ekomi chasse à l'homme, la gata zamba. Akiriki abongama, akima, abata mamalamu. Po bakolo zamba bayebi nyonso. Oh, nayoka kike. Nganga akirika akendaki na zamba koluka livre ya bomoi. Livre wana nde mtekola ekola msamolimo ya mwasi na ye. Memaki mbeba. Je vois. So after that, siko sima na yango nini osalema. Sambela kutu azonga posoka Yesu sute tozala ngambu. Koma. Iperibe. Nzambe ya mabele oyo akosenga nganga mosusu. Pe na sima ya akirika mosusu azate. Aha, lokola susu mwana zate eza ngambu, mwana pa zate. Do badone so beba kaka. Akendaki na mboka oyo, na zamba oyo, na mokili oyo, po aya na buku ya bomoi, nano azwango kaka te. Nzoka nde yende akirika soki akufi, akotika moto te na sima, mwana pe auti koboma. Mwasi pe ye wana lali deja. Exo riske nganga oyo azala ya suka na linie na ye to na libota na ye. Me mokelengo pakoti nazobanga. Ha! Mokelengo elongi ya kobanga. Ezala bazamba, ezala bande kotala ba couloir.
Ah oui, ça événement et c'est seulement il y a de cela 89 ans. Kala. Nazolo bango pamba pamba poto yebake. Film ezolanda histoire na événement oyo ememaki mbeba na mboka. Nyonso oyo eza nango révélation. Nyonso oyo mosali na Nzambe nde azolobela bandimi na ye. Baza na mabondeli, baza na jeûne et prière. Ah, na tango wana tozongi. Akomi quelque part, kokende kaka alobe kozonga nsima te. Nzela ya buku ya bomoi nde ezalaka boye. Nzoka nde nzela ngo elongi ya liwa. Obi kasobelela bakombo bazambe oyo yasalelaka po yayibika ka iberibe. Omona pa salite ha. Po bisiko kei. Eza pe na banguya nango. Asali voyage oyo bato mingi bakenda bazonga te. Oh, c'est comme si à côté au pays de la mort. Ye oyo azara bomoi abima pe na bomoi. Eloko nini olingi awa na ye koluka buku ya bomoi yo okoleka nanu na nzela na ngai sokolongi ngai nde ozwi buku ya bomoi. Ye pa lakisi eloko aza nango alakisi ko double akomi double akomi triple azobaka bakake po bakomi misatu deja quadruple ye na ye kaka moko ye pa beti ya molimo. Masolo apasi bandeko yango filme yango ekomi nini ekomi le choc de titan oyo bato bakotaka kaka ekomi banguye na banguye filme yango akomi King Kong aye molai anyati mabele ningani Pema ha ibe
Iberibe azolela londere moto basondoli babo akisia awa sotamboli ato lembeli awa de kozongela distance komi mosika keneti na suka posoko bandi kokanisa kozonga oza mosika abelele Iberibe les forces de l'enfer nzamelanga la force du mal Sokade Nalifelo Mongongo Mati pour avoir son réaction salami c'est la destruction pour avoir moto abomisakate Nalifelo Marambebe Baragag moto ezopela oh ils ont revêtement de puissance c'est lui Felo. Asukisi na moko kaka apeti kaka moko donc Iberibe c'est la force de l'enfer. Voilà pourquoi moto oyo azosala mosala oyo voyage na ye alonga te na kokote na ye te po azotambola na nguya ya lufelo la force du mal. Voilà pourquoi soki nzambe azasima na ye te nakoki kozala pe sima na ye te alonga te ye kaka seke buku abomo yake kozalisa pe buku abomo ite po bomo izaka na maboko ya bato ya boye te esili te bakotuta nani batutaka bana na liboka po bango balingi sacrifice ya bana na liboka eloko nini ezoluka awa naye koluka buku ya bomoi yako so yango kasi nalobi nazoluka te buku ya bomoi azokitala moke tala siko yende baye kozwa banika na liboka makambesili me baniki eti phénomène ye wana pembeni mobimba kutu babande lisusu ya liboso sibi te babandela bien baza kotuta bazwi motute batuta ye asila phénomène doyebasa mo eloko na ye wana biloko ya bana mike alobi wana biloko ya bana bandeko tozomona le choc de titan mpenza oyoyo le choc de titan ekomi baskelete ezotambola mokili yango bandeko elongi ya liwa ye pa bwaki miso azoluka esika azoyoka kolela ya moto azolela anyokwami aza na bowumbu ye nde prisonnière mission oyaki kodelivre bato awa te oyaki nde koluka buku azotambola bisika komi aseki aye kosimba buku ya bomoi yango buku ya bomoi evandaka na bisika ya marko oyo vraimen bisika ya kobanga boy mabele ningani milimo esiliki buku ya bomoi elongwe na esika na yango
elongwe na esika na yango ekomi kokende. Ah, ba phénomène oyo. Na cheval à squelette. Oye linkolo baki eza mokili ya liwa. Ça c'est la présence de la mort. Buku abomoi azui nzela lina leka sikoyo e poko bima nde sikoyo eza likambo mosusu po nzela kokotela kutu ndeti akufa nzela kobima yaluka kaka atamboli akomi abimi peko aye peko pema en tout cas ça mobali abundi pona bolingo iberibe oh mosali na yo akirika yeyo azongi tala yango na zui buku ya bomoi ndenge osengaki ngai na voyager na tamboli na katisi bibale bazamba bisobe na kei na moni liwa na miso pona zoya buku oyo iberibe na bondeli yo tala buku ya bomoi yango oyo pona yo osekusa mwasi na ngai la princesse o newani sekusa ye azonga na bomoi tala buku ya bomoi nde yango oyo na bondeli yo sala ngo mpo na ngai sekusa ye zongisa ye na bomoi aleli nini olia sepela kutu ye mtalongi tango azongi buku ya bomoi esala eloko mpe yango ekosala tala buku ya bomoi okotika buku oyo ekovanda na ngambo na ye pendant 7 jours le 7e jour okoya na 3 vierges awa pa na ngai petanga na page ya suka ya livre ekotalisa yo ndenge ekosala eloko ekotikala 7 jours 7 jours naya na 3 vierges bongo ya solo yango wana mbango akotosa nazokama nyonso ka mpo na bolingo ya mwasi toki nganga na bango nde moto esengi kaka keno moko akende nano te buku ya bomoi ekomi azwi yango aye kotia na ngambo na ye alobi evanda wana 7 jours après 7 jours okoya na 3 vierges mibeko bangambo nalobi yebake ensemble tokosalaka kaka tokokutanaka lisusu nakoya ndenge iberibe asengi ngai nazonga ye wana kei révélation mose na nzambe azomona azalaki capable ya kolongola molimo na ye ezala susu esclave te en tout cas eprefa bolingo mpenza bato oyo bazalaki nango mais pasteur est-ce que nsima mwasi yango asekwaki bandeko eza pamba te bible ezoloba na biso ke esengeli tobosana te mayele mabe oyo satana azalaka nango le diable aza menteur aza mokosi pe jamais akolobela yo suka po suka ezalaka toujours désastre ezalaka vengeance nani akose venger tozongi mama na Titus mama bokilo potanga ayokaki zemi asepelaki Jenny alamuki na tongo Jenny mama Ruth
Mama. Nakati una bozo sani. Eh? Elo côté. Tozeka kopema. Bino bozo pema kaka. Bon, nakena nga kotala mama Ngozi. Pe voisine na ye alobi kaza malamu te. Na kotala soki santé neza ndenge nini. Bino bo batela ndako malamu. Boyoki ngai na kozonga kala te. Mama e. Ezene loko moko tosepeli kosoa na yo. Nazoyoka yo. Nazoyoka eza nini? Bon, to sengi permission to kende ko visiter ya Titus na mwasi na ye. Ah. Oui bien, banda ba kufela mwana to mona bango te. Nandimike ndeko na biso na mwasi na ye bazo leksa be preuve pasi. To ndo mona bango. Ata to fani na bango quelques jours to sungi bango na mwa misala mike mike ko tokela bango mai. Tofandi mwata mwa mbokilo nanga yoyo idioma atuka na kanisi lisusu mais namoni zaka ide malamu tokende tosunga bango atala mweloka moke pe tala ngambo kuna na boyo bokende ko pesa ye mutu pasite azala ba problème ebele pe yebisa ye ngape na koya kotala ye na mwa mikolo ezoya liboso. Merci maman. Au revoir, hein? Bokene madame. Bango yo kele mawa. Oye bielo komoko. Na kanesi na lekisa kindelo na kendaki mosika. Olingo lo banini. Revenge hasn't vengeance oyo made me happy. Epesinge sengote. I'm still childless. Tala siko na saka na mwana pete susi na nga peso yaka makasi vengeance epesinga pe mwana mosusu te. Au contraire ebakisi susu pasi likola bamawa na ngai na yebi nakoki kotala yango na misu na yo. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tokokende na nganga te sikoyo peut-être akopesa nga mwana mosusu tomeka ko tokende ko idioma yo moko komi na baide yo moko komi sikoyo na posa kokende ignorance eloko mabe kozanga koyeba. Ok. Toko kende kasi. Toko kende. Toko mona nganga. Ça va. Toko kende to mona ye. Ignorance esali ke bato baza mosika ya Nzambe, mosika na Yesu. Bafongolaka misu pona komona molili. Yango ka ndezo boma mboko oyo. Évangile ya Christ, évangile ya liberté. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Lokola bayoki na évangile oyote, liberté zate. Baza lié na tradition na banganga mabele. Nazo souhaité banzambe basunga ngai. Ata pona mbala suka oyo basunga ngai. Yaka tokei. Zana kondima. Tout ira bien. Nazo sambela ndengwa nao. Yaka tokei. Nzela zamba yango kaka bayebi. Bazalaka mibalea po basekango bango kaka bayebi. Ye wana komi. Po ye awa andibike solution zali. Babandi pe kobeta maloba molimo. Nalobi ikozo motango moke kaka. Mama lobi okoki koluka sute kobota mwana mosusu. Tete yebisa na kosala nyonso asenga kaka ngana kondima na kaka. Mama abondeli okutu ke no nyonso kosenga akosala. Mama bandi koloba. Mama lobi eloka kosala eza sute o asuki na ye. Wana asuki ya telemi wana. Eloko mosusu akobakisa eza te. Basuka kapenzo ka na kamwe. Dezala ba question mosusu pe réponse pe za te ko.
bakei bazongi maboko pamba bazongi ata na formule te. Idioma na Julia likopa Idioma nalembi penza nake na kati na pema ça va. Ok ndekaka omi batela kele malamu akene malamu na nzela nganga makambe bongaka nango te kutu lobi toyebi ba conséquences. Après c'est la Tolanda akirika asali mobembo aye na buku ya bomoi ekoki kaka te. Atikali beye moko makanisi ebele epai lokola bapesi 7 jours balobi mwasi oyo akosekwa lokola ozwi buku ya bomoi le 7e jour ozonga yaka na 3 vierges ye pe molende azozela azotanga mikolo. Yo naza komituna kaka pona bolingo kaka en tout cas bolingo eza eloko ya basacrifice. Tala Idioma zokomba tatini Idioma semeki na biso boye malamu nakasi likambo eza te boye kaka boye mama aza te mama aza malamu toyeka nde kofanda na yo mpo na mwa ntango. Nzambe merci toke na kati bongo ndeko aza wapi? Akendaki libanda bimaki sava toya toke na ndako bakuma koyokanako basemeki bachange nationalité. À suivre prochainement tozela bongo 5e partie lisolo eza kokoba ekosuka wapi awa tozozela la suite des événements. Merci et à la prochaine. ọ̀nà gbá kẹ̀kẹ́ lọ́yẹ̀ adífáfọ́ọ̀kẹ́ lárìbìtì tí wọ́n ní sí akọni ní ọmọ ṣe òkè tiẹ̀ ń bẹ láìkúkẹ̀ gírí gbé ní tòkè.